Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes d'émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde. Partout dans le monde, le système qui a actualité, trop micro côté du Cap la Merveille. Comprenez que Auréline a un système de jeu micro ouvert. Comprenez qu'il y a un micro ouvert, micro n'a Auréline ouvert pas mission soit bien. Et vous avez ouvert pas mon théâtre soit le bien. Et vous avez pas ouvert pas homme politique le bien. Donc micro ouvert, ils ont fait la montagne. Ce sont gens oui, bah aussi ma micro, bah le bana micro. Il y a chez Auréline bah le micro ouvert. Ils ont permis la mission tout, bah théâtre tout, bah homme politique, bah danseuse, n'importe dans. Nous avons la possibilité au bas micro ouvert ils ont un rapport naé. Oui, comme j'ai dit au début, bah le but va pas venir biso fali poupa. Du Cap la Merveille micro actualité ils ont là les pas naé. Bah bien un système libre parcours. Donc bon tenir un regard que Auréline micro tout le monde que na madrouma. Le bigot de mon akiona boloyang le bigot de mon ebinona Billy Santé donc vous comprenez que bah na 23 chants donc nous tout fois na tourner abeti la chaîne et tolo donc là oh fallait aller ça bien té non ya mututé na mutu nyonso o abeta musique bien à peine actualité et on lo na zongi su na ngambo andira na bene bande na ngambo fali poupa tout le ganon babi non seulement batakala pe bayembi bien mais babi ba voix si que bimba nouvelle voix. Tout le monde nouvelle voix morobo ba bien avant morobo zo bang sa mikolo ba mikolo ba likolo ba mikolo ba première voix ba première voix plutôt ba banga e yango lelo no yambela bino d'Artagnan ba lobi so ki voix na ebite so na benge voix nani so ya Jésus so ya nini oui d'Artagnan azala ye morote azana Fridolin azali guitariste ya fali pour bete so ma solo il est un guitariste plutôt na libre parcours à nini parce que d'Artagnan a une voix nae a une voco nae il est Fridolin a une nini non d'Artagnan bonjour oui bonne santé qui tokos deni orchestre deni libre parcours en tout cas santé mouvement na biso mo webisa la rali ko les ara kilo makasi ça bien libre parcours pesa bien na ça batko bazora ten ko yo disque na bango banzemba bien ba vocal bien vous ça. Oui merci d'Artagnan le bi yemo tokos mouvement kilo Billy Santé payé comprenez que ton la répétition nous va tout ma peso ya no carapo bien c'est bon la binora en actualité vraiment non peut ça peut me botter na Fridolin. Bonjour Fridolin. Ouais, bonjour Auréline Ndaya. Oui, Fridolin, tu comprenez que toi, Yakala. Oui, Fridolin, ni santé. Ouais, santé pépélé, santé normale, ndega batouba mona. Ouais. Santé normale, très normale quoi. Tout vivre avec un rythme libre parcours quoi. Oui. Merci beaucoup Fridolin, santé normale, bon partout dans le monde. Bon comprendre que je suis entouré na musicien a fallu pour pendant guitariste na Billy Santé, na d'Artagnan, comprenez que comme ils ont dit ya espagnol, on dit ya américain donc il y a un trop mais tala na genda facile phonétique vraiment dans la kata makila. Mais tout on a Billy bonne santé. Santé PPRD donc le colara elle Marabio Sonzo ba toujours ba miminga libre parcours na Sonzo américain na Niketskaya pour ba se pena bienvenue. Billy par mi fier bana Sonzo banda o marabal ko Sonzo. Ata ko Sonzo opeka nga mutu mo petit kaka. Yo monitege émission na o kangayo. Kangalo la Sonzo. Vraiment. Oui ba le bien micro ouvert, vous comprendre que ils a micro ouvert, vous comprendre que ils a peu ouvert, micro ils a ouvert pour musicien nyonso ba entouré na ngai. Oui mingi le to betel sur d'Artagnan parce que Fridolin oui bani déjà ba ko beta Billy Santé ko to le baté. Mais mingi d'Artagnan. Kombo na nous ezolekela biso d'Artagnan wana. Bon, kombo wana eza ngas esprit.
Oui. Ngana d'Artagnan transparence et Keko Yanganga. Ngana Keko Yanganga. 9 dimanche na c'est Keko Yanganga donc ils a comment dans esprit. Batuba ebi d'Artagnan tant encore combat d'Artagnan mutu ebi Fabanga. Fabanga d'Artagnan. Donc ils a esprit, naza bena esprit. Et Keko Yanganga. Et Keko Yanganga ba kaluka ba oui ba kaluka so da poto na pesi bino mbote comprenez que et Keko Yanganga yo. Oui Arnaud Madrouma bo comprendre basé belé boya comprendre na se retrouver à plater tondinga na mona na souté. Baza ebelé babi micro ouvert et ça ouvert pour na mutunyo so comprenez que ils allaient première émission na combo ya micro ouvert. Il y a on a linga qui micro ils allaient ouvert na musicien ebelé. Chance et la chance pour nanga na kuta un peu la mission ya Fali pour pas rappeler moi gentil nanga Arnaud Madrouma mbote Auréline bonne santé. Ouais, ça va Kando Mona. Par la grâce de Dieu ça va quoi. Merci beaucoup Arnaud Madrouma lobi ça va par la grâce de Dieu. Non linga mingi na bandana D'Artagnan libre parcours. To monio mbalama parce que bisonio so c'est les 10 to monio na libre parcours to ibité oya pas Fali nini to oyeno kana libre parcours to ozala kana ne baba dièse 1 dièse 3 ti na zala ti na yaka okuta power déjà studio donc na yaka pe okuta power studio power bina misu nanga te mazaki na patience pour to zaka pe belé to ça misu ba lemba na ba kenda na bango ngazaki na ka mwana mawana santi ti ndenge zala ti tango kokinza mapambolinga papa tikilinga nzela bi mwana nga sakana décortiquer contrôler bango sala o esengo sala en tout cas na sala o esengo sa pona biso ke omoni kinya ba miso bakana ba soni mo soni pe lobisa abatu tato yembi. Oui D'Artagnan comment te somo liso muki ya parcours na côté pas Fali pour paneni parcours nanga bon nga pina na uta pinda kuka kata uta lokala ndako nganga ko kike kwa nganga okimi na ndako nga na uta na chorale après chorale na bita ba kese belé ba côté na biso oneza lazara miki pe na leka ba fi na nga Blaise Bula mwango nga mo muke na romela ka penate na leka pa fi na nga pe dezimo c'est moi inane en tout cas pour na longi na ya pa fi na nga Tata Adolphe Dominguez mote siko zali ve na nga na leka pe wana ke pa ko ngeza la ka bongo to luka tina e pina po mouvement onga loto na ndoto na loto pa na ndoto ki na sali test awa bazwinga au prophète tena prophète na lotara na ndoto yebo lotarati on doit vision yebo lotarati oloti bina ndoto be bakabilo la ko bakabilo pe na lota mfumo na ndoto na ipina sepite se bazwinga na vandi nanga oui D'Artagnan na ko bete solo ya nzembo nini ekotara yo groupe d'accompagnement ya Fali Poupa nzembo on a fait la test pour on a fait le test 4 fois et maintenant 4 nzembo ata banda mndambo souffrance na mokili dadi ezali lokola linyuka soki baniki mwana moke alelaka nzoka bonere na ye baninga batiaka loboko na posho yanga se na litama mokolo nini nza mokolo ngola ngai nasepela dadi ye no dadi ye ai maboko ya Yusuf ye komiki zengi po ezangi promenade nango likolo ya loposo na yororo pepito milengi nanga ebomani nango okati ya nzoto na rayo ya banjelu ya sika. On a deuxième oui pe mananu non qui fri de la betilo mo papa toujours non bana partout dans le monde babi Carla Itonga babi foye baso aza nani pour Auréline ya borake belebo donc Carla Itonga depuis Londres comprenez que c'est moi Auréline il y avait nanga David Olito depuis Paris ça a bien d'autres ça a vraiment plaisir à trop oui Frida Nazongelio ou peut-être sauver moi les solos non on ça qui est aussi retrouvé par du Cap la Merveille. On a une très longue histoire. Comme ça, c'est parce que partout dans le monde, on a diaspora RDC. Bah yo kakara guitare et bête rapport on peut pas identifier bien ta partie guitare. Également on a Arnaud bête mais non bateau Arnaud tonan. D'Artagnan peut-être na voix na comprendre que oh ils Billy Santé peut non battre. Donc faut bête le bisu na kotara boy na bête qui boy. Ça doit qui bête lui c'est que Madrouma. Ça doit qui ouais c'est Fridolé. Non, on a yaka, on a kotara vraiment na groupe ya El Marabia. Groupe d'accompagnement. Jusque là. Voilà, groupe d'accompagnement ya El Marabia. En fait, ngazala na ndako quoi. Ngazala na ndako. Ezala na concert mo boy ba c'est rona Arnaud Madrouma, ba Billy Santé, ba Kustomo Piwi, ba Nathan Mukala, ba Michel, ba Zalara déjà. Michel Loufa. Ah ba Michel Loufa quoi.
bazalaka déjà en fait nga zalaka na ndako nga banosa na ba makambo na ngai ya ba studio banini tout ça ezala un bon matin na munara Arnaud Matou mabenga quoi ah porte nini ya no côté to na besoin na yo na ya boye nga passa le roi bat misute ba ya bon en fait na lobité que bato ba sala ba test baza incapable ou soit baza voilà ou soit ngai na leki bango non les juste là que non ngata na yaki na mpo okuta bat misusu ba guitariste misusu na okuta bango mais le roi na zaki na moi boyebi onza mapesanga ya musala na ngai ta na yé bato ba na okuta liboso na bango bon ngai ba munenga on dirait na lekaki bango mwandambo oui Fridolin ko betela biso lo kali boso beta na groupe Fally Ipupa pas soupe. Bon en fait nga na okuta droit chemin nga na okuta droit chemin déjà beta mara déjà ba concert ba beta déjà pour nga na 2 ans après groupe d'accompagnement El Marabia donc ce groupe d'accompagnement ça Léon a 9 ans nga na 7 ans donc on a écouté déjà droit chemin donc on a bêta à droit chemin quoi droit chemin donc rappelez biso ta fit ma droit chemin nze momo boyo mo c'est perdant ah Est-ce kondimanga soki na yebisi yo ke nalinga ka elili na yo liboso na mona yo oh mon amour est-ce que kondimanga soki na yebisi yo ke nalinga ka elili na yo liboso na mona yo on peut gagner la merveille. Oui, Madouma, on a une histoire, il y a Fridolin, c'est ça, on est aux jeunes garçons, c'est pas donné à tout le monde, aux places mobo, c'est retrouvé que Ben Nabé Mounina no Moussou soit au quota. Et ça, on est le roman à Fridolin, ça fait moi place dans le groupe Nabino. En fait, groupe Nabino, ça oui, parce qu'il fait pas. Bon, moi, dans le groupe déjà, moi, Fridolin, Aza no comme il y a longue date. À part avant orchestre, tout ça zalagi déjà. Comprenez? Tant que Monique, moi, tant que Monique, moi bilinga moi boy koti, na bien ngali à moi kwanga ah. Mais Fridolin pas relié peu moi demi kwanga ah. Comprends-moi amour wana. Et puis Arnaud ti Aera kubenga nga associanga c'est parce que ayebeki a trop sur na masanaye que so na yé na défendre malamoro voilà pour ça qui pena que na yebi que t'es Joanna avait déjà mon genre soit ya ok sanga sonité lelo Fridolin original ba libre parcours original yom to beta ngoto batikela ko peka net nani te oh nana otikela nga tout et pas na biso tout ça ba guitariste et belé donc so muta beti c'est Gobeti vraiment quoi. D'accord, mais l'original va partout dans le monde, va comprendre que. Abunaka motaka Marie-Jeanne Bololé Abanga getu mate Abunaka motaka Oui, merci beaucoup Fridolin. Je crois que ben partout dans le monde va comprendre que original guitare un beaucoup en original. Qu'on a Abel Matouma Imas les réalisateurs les plus propres. Non. Na bosse la belle la boîte qui était Pirous Limbi sang Abel la boîte qui est sous émission là mais je pas le seul obligé. Zono nous Fridolin très bien va comprendre que original on a eu tabeta en attendant tout cela na D'Artagnan. Oui, D'Artagnan to côté dans Moscou il y a libre parcours. Et là, on a libre parcours. Parce que nous habitons un chant. Tu chantes, tu vas mvoka. Vous avez un vocal. Vous avez un vocal à combien de chants? Nous avons un chant, il y a Venanga Billy Sente, il y a Dea Gino, il y a Maître Madova. Trois mvoka. Au conseil, il y a un vocal à Liboso. Peut-être Billy parce qu'il est présent. Et nous avons tous les trois, Banana Sonzo.
Ngai nazalaka toujours présente na 6h du matin tango moi eyaka Janiti bangu posa na biso pe yaka nga nazalaka régulier pourquoi yo boy na yoko sala pelo kolanga mapendo unanitumia Abel matuma image Abel on a boaké na vocal il y a d'Artagnan oui bana poto comprenez que son lelo naya qui na micro ouvert pas fallu c'était pour d'Artagnan vraiment ça va m'a épaté une fois na qui en vraiment j'ai compris que à ça peut-être aye sika mais aye peut-être ne lourd mot pe sika na musique na comprend que abo qui vont oh yemba oui dans le deuxième vocal na yo deuxième vocal bêta échantillon na moni anoma dumani si mutu seka dega nyokomisanga poliande bakoma koponanga lokola tombola nabenga maka orange osino mangana koma citron bakoma ko différence nga nanga ya tondolo edi langa Olivier Saya kwake fola lisasi kotanga malembe sofele manga malembe papisha kombe manga malembe pichu panchwela betanga malembe molinga za bomanzoto mama mwana yo tambula malembe mwana oui merci d'Artagnan yo mo yebisanga bona ngala sanga kisongiso oyemba lokwana nga te nga vraiment en tout cas nayoka batu liboso nanu ngai nazaka na fanatique ya Fally depuis éternellement nayoka Fally nayoka pe ba vena nga shela nayoka ba vena so ba shai nayoka ba loko voya nani le rôle d'Artagnan le roi d'Artagnan. Le roi d'Artagnan. Non, le balanga na bombi na ngai. Le roi d'Artagnan. Po ba triche ka voix ya mutute. Po mutabo tamara voix na ye. Ki mutabo triche voix mutute est-ce que yo beso ya biso le roi d'Artagnan, le roi d'Artagnan. Mais ngwana no ka ba accent na ba. Le roi d'Artagnan. Tu vraiment comprenez que Tembe et Céline de Cap Alobaki, Tembe si d'Artagnan troisième vocal na yo na libre par Kunze Mamadova oui, Motakala. Chayoka Eribo naza voiture automatique accéléré nga esika nalingaka nakoma oyanga moteur esengaka Francis accéléré kelore mbele Moïse mona mokelaka te nga nakomona abebwino kabambu héritier ribo aleluba mama betiki pulu lino vanturi love musetu janini chibangula tekinise na Luanda na dine mukokoma ministre. Voilà, merci d'Artagnan. Oui. Oui, à vous comprendre que Nana Abel a ce qui s'arrange, c'est qui s'arrange, ça la rend sur elle, mais na linga ke mingi parce que ça la image de kabino bolinga ezala. Oui, Fridolin mutuna mo yelinga yi. Ou mais na groupe d'accompagnement ya Fally. Au biso que ça 10 ans, ils en a 7 ans, 8 ans. Ils ont 10 ans, on a fait dans 8 ans. Oui, Fridolin 9 ans, ndé tous ans 9 ans suko, on a 7 ans. Oui, et ça l'on ndenge nini. Baninga bozala mamboza pour na famille, bon na kaka ba 2 ans. Mais baninga bazula chance ba nzembo. En fait, on a pena et déranger non ngate non déranger ngate parce que na yebi ke biso tout abana mwana zala na tourner au asola bien na papa na ye voilà donc asola bien dans sens que mwana na tour oyo papa na ye apesage o mutema ne lengi voilà eza bongo quoi ngana bige nenge madruma tourna ekoki nenge bili sente tourne koki nenge ba customo pi ba tourna ba ekoki banata mukala ngape na bige tourna ngai kokoka quoi tourna ngai kokoka po tozaka oui Fridolin bi tourna ekokoka nenge pesa mela mutunyo sote parents azara na tonyo ça peut ça moi na tour li patela li ba hanod madruma ya ba vena nga madova motokala ya boloyang nani suna bosa tourne koki customo pi wi tourne koki ba pesi eva negi le roi tourna ba koki et qui yanga na koki te ezate efuna kangantima na ba kina le roi nga na guitariste tour ya nata mukala et koki na beta bien te jamais oyoki bana ki na biki bala poto bazo yoka tout ça c'est rien ba nzemo ba customo pi bo ba guitare ne na beti quoi. Pour moi, on a bêti vraiment. D'Artagnan, il y a une parce que Madouma, heureusement, on a salabo.
Oui, Billy, c'est parce que là, on est à Chabo. Oui, avant tout, comprenez que tu as un micro ouvert. Micro et forum pas musunyo ça moni moral soit baxé mais on a répété fali dans ba yebele bon ça ba chant ba na ba vocaux na opesa mbote na Youssouf El Piano. C'est-à-dire garçon a un charme na nzoto ana mélancolique na kati na ye na banda na place na utata c'est-à-dire na charme non na Skype Fidona betela moi yo bika Skype te na téléphone kana minute tina c'est-à-dire na betelo ko mona mukonza loba assalamu alaikum Youssouf garçon yo mikolo ebelele kisa yo Freddy kwanza nga désespoir yo dalaka espoir nanga Claude Mayemba Claude Pina Karolaja wechi belibeya cheni bebonga tu m'as promis un amour infini sans valeur tu m'as déçu Potika ya take kuna ni chafera rien kozongela ngai trésor kasongo Didier wana Skype oui merci beaucoup Youssouf lelo donc ça dit na Tok Tok ba yoka Tok Tok nzembo ya Walobas international to na 40 jours ya Shumen na zawana oui Youssouf to luka kama mukolo mobimba to salo expliquer biso yo zanani le betanani mais le kweza micro venez c'est notre cette émission normalement on a écouté na comprend que moment que normalement on a écouté ba romo ya rebelé normalement on a fait dans 6 mois fallait du cap comment na Sarah oui mais c'est na normalement on a écouté Sarah li sous na habité d'Artagnan au robete lo moro parce que l'autre ya kapona yo Moulo momo sentir que non à les attaques viennent fallait parler là on n'a pas comprendre et lo ndeti bilo zo parler là wana mikolo on parle là beta 1000% na tikelo micros à l'aise na zapina à l'aise pour na zara à l'aise ya osakana te nabongisi ndako na lopango ya bolingo nazovanda na tie bafenetre na bapox peinture na bakaro pe vitre na balistre nzoka nazofutela nayebaka te me na motema moto kombwa moto bagravaka te mie motema eponaki yo lelo lobeko kyoboya yo yelinga mosusu yebana motema moto kombwa moto bagravaka te mie. Merci beaucoup d'Artagnan. Lelo nakomi na plus de 1000% mawa yo botolanga yesengo talo sipe na koteka yo komitinga na eta nyama pourquoi nyama zekakati oui d'Artagnan ozwi nzembo te mais osaba voko bien boye esala ko ndenge nini après alobaki bat ba nzembo yo kombono ebimaki te esala ko na motema ne parce que bike oyemba bien ba opasi ba nzembo nyonso ba leki pe na oyemba te to moni madruma yemba kutu te ana nzembo Billy Sente ayemba te ana nzembo siko nebite yo yemba bien boye to ça ba jaloux te pesa likambo atan ngata na yaki na kutaki batu oui ba fe nanga no maduma bazalaki wana na yeka raboy d'Artagnan yeno ka raboy soki chance pesa makina cha po ezaki mamwa nzambe ngena cha mete manza malobaki te d'Artagnan na zelati mkolo opa ego simba ngape na ngocha ezaka na ngobongo ezali likambo ya temps to wela na biso te po nzamba imoka binde to ndende te batambo d'Artagnan na bite voir on dirait aux a trop fallu. On dirait oui mais trop bloc à fallu robete na biso lo monter à héritier watana beto sentir parce que l'accès aux capable oui mais bande monio c'est même so moi nzamo héritier et ça le moi bon na idée on pena ezana noté idée zate idée pena zate écoute wana boduna musupo wana nazana ngona noté oui merci oui d'Artagnan nzemo nini pe koki ko yemba bien makasi yemo luka parce que na bola on a de ponile on zara ba idée zate na boy Fridolin yo ponate boyemba te utanga ina ya wana mokili nasalaka na motema mpembe loboko yo likolo nakolela nzakomba sunga ngai yo moko sunga nga nzakomba yokanga yoka kolela nanga mbawa ya solo bosunga ngai mwana na nyokwami na babwale ya mokili oyo nakoluka nzela na bendana merci beaucoup d'Artagnan
comprenez que Dokomi presque à la fin de cette émission micro ouvert malobi so monyo relinda ebo bakeli bino micro ouvert micro eza ouvert pas motonia ça on a un poste ebi ke alo mama ça mamba bien alo barabia ba la poto to aja na juin je sais déjà que j'ai beau zala ebele amon ke maramnae aba promotion ça la cité à moro diaspora RDC oui vient na biso rex kazadi to comprendre te on a kinme o ta biso na diaspora te salinga passe ngo relinda na lelima. Là, ça a la râle, oui, on a invité Billy Santé, moi, à moi dit par rapport à Nzembo Nayo. Bana poto, Marc de Di Malambu, on a dit que la minute bonne à Kin, ban États-Unis, ban Hollande, Cédric Claudio, na pesa wa mote na Berlin, Mutema Niketskaya, bienvenue Yanga, Graki Airbag, 4 nationalités, Rich Chimbulu. Bambote belé donc ebikaka Roger Mayambu mes condoléances nano de cœur masanangai donc ebikaka tozala mimi donc Merikanga Nicolas Kaya Prudence Yamba bambote Lisi Baende merci so boyoki sonzo bo comprendre que eza ya Billy Santé d'Artagnan pa yembi asali bavoko oui Sarah micro ouvert en on a habité moi le mot bata partout dans le monde ba hôtel na diaspora RDC ba comprendre que na micro ouvert pour Zalaki. Ah, ya. Putaka Sarah moi suka presi ya fali mono oyos a condition original na libre parcours bon mona eloko wana dans na lingaka presi mo wa signala ngazwa o ka o merci beaucoup abi atamona danse na partout na saki bm na kata saki na ba danse na ngiza kata so yeka na zana za prête na misimba mo viebula pendant vieux boula ngena bossa na ringo ba mote na ngala pesa ba sera propre bazana Paris ba vient na ngai ya boni liston tara yo tina pupa ya Nikleti pupa ba vient na ngaboki ya lokondo mwana na bino boyebi ya boki ya lokondo mwana na bino penza bambote beye ko tubuza bula abel matuma image de comprendre que linga sara mo mingi wana opexinga te sara oloba. Merci beaucoup. Oui, merci. Billy Santa qui n'est déjà répétition du Cap la Merveille déjà commis. Oui, Youssouf, moi, ça dit bana poto bana partout on kill mobimba ça dit ce bon mot ka Youssouf boka tok 40 jours na grand jogo et ancien ici boya ça dit bambote na pesi non merci na président na biso na opportunité pesi bande ko na biso banzembo biso zuite poani mona makamto ancienneté kontaka do biso to ko kuta bande ko bazalaki donc obligé fallait bangonde yebika mais na simala bango biso pe to parler liwana na bo santé vient na Saint-Valois yebi Paris 16e Singi Swag na bo santé El Chamaï la grande dame Monique Mikombe Mamou na Liliko. Oui, Arnaud Madrouma. Moi mot de la fin par rapport à l'émission puis moi les solanze moment parce que bana diaspora RDC bazo ouais biso n'a pas trop à dire yebi ka keza système batwa balanda posologie chanangai chan Arnaud Madrouma balanda posologie mingi Fefe Gogo la merveille yepena c'est un frère pour moi n'importe qui à cœur venant PDG allemand Maïmon na service Belbiche Mobunga Rija c'est mon pas Mamote na bino tout donc voilà quoi. Pas trop à dire mais beaucoup à faire, pas trop à dire, beaucoup à faire. Merci Arnaud pas ici qui rep micro vert nanga et tikalango moko. Na contacter plus 243 9 donc 49 99 45 379 wana ozwanga mo Youssouf en tout cas sans problème. Merci beaucoup. Oui, Fridolin aussi cette émission. Ouais. Non. Dernier Mouizara qui non bana poto Fridolin yeyo ba mission na bino bango yeyo bo sepela na biso po biso to pesara bino o bino bolingi quoi. Voilà. Na pesa moti na ngana faire gagner la merveille Fego. Pire petit na nga Jires Tungila. Papa na biso Eji Lubaki. Papa mes salutations ba petit na nga tout ya Palin ba Wilby ba Rodrigue ba ngotu masa na nga Arla Mwanga na mère na ngai ouais na mère na nga pour que vous contacter ngeza plus 243 82 35 32 37 6 plus 243 82 35
32 37 6. Merci beaucoup. Naki répétition. Merci beaucoup. Comprenez que bana répétition. Ngorelinda na roza bora na répondre. Mona est-ce que comme ça quand la morte quand la répétition oui Sarah mon numéro de téléphone tala yo. Non c'est ça Sarah. Non OK nada Sarah c'est ça. Bon, oh tu vas liba benga ngai Sarah dans ses handicap la merveille. Ngobenga nga pindo zwanga moko na mutasimba téléphone nga te plus 243 89 11 92 154 plus 243 89 11 92 244 plus 243 89 11 92 154. Merci beaucoup Sarah. Abel Matouma yona Sarah. Ah, oui, comprenez que l'émission d'Agui par rapport à D'Artagnan, vous comprenez qu'il y a un D'Artagnan. Pour l'émission d'Agui, oui, D'Artagnan a habité mon par rapport à Internet, sur la diaspora RDC, mon par rapport à mon na Meloman Nabino, lingo vraiment parce que si on a eu ça pour lingo, au le cas qu'il l'autre fois pas Steve Kamanga, babi yanga pe akati. Balinga ki yango relinda na bité fona za D'Artagnan mobimba yango na yemo mopo na batwana ba landa yo. En tout cas moi ya suka ya bato ba o balingana o balingaka ngate o balinganga ba continuer ko linganga o balinganga te ba continuer pe ka ko linganga te po nzambe pa na bato balingaka na bango e bon boza bina tanya ko yoka mais na bi ka ta bolingaka ngate mais bosipa na ba planga na o sala pona samsa na ngaki takos mais na bina boka mutete pona na kanda. Ah bon? Na bon mutete pona na kanda na bena na mukusa ko yemba na degré moné biso donc na boka mettre fridolin li kompa na mukusa ko yemba mettre frido. Ata fin du monde au fait na chez la yemina ki na banzela na kota refrain wana. Oui, D'Artagnan. Oui Yo salata Abraham zambakanga yo loboko polingo bom Isaac ker kasina na kopekisa botle pawatiko boyanga ekozala résurrection nanga ngelo abitankuma kordenga bolingo mbodle kuyena desabienga. Bon numéro nanga pena téléphone eza bato balingi D'Artagnan bobenga na plus 243 89 81 18 804 plus 243 89 81 18 804. On a pas beaucoup zwanga moko sans problème sans plaignant takos. Oui, merci fidèle internaute de www.diaspora RDC. Je sais que vous étiez très heureux. Et Rolanda micro ouvert. Micro ouvert, c'est une nouvelle mission de Kémo Relinda je présente. Les émissions étaient toujours micro nango ouvert pour les musiciens, les artistes tout. Alors tous les artistes peintres, comédiens, musiciens, artistes basés belé. Oui, micro ouvert ils appellent la mouton sur ça la maman longa. Et puis que maman ça les bien et quoi apporter en plus dans la société congolaise. Oui, et quoi apporter en plus dans la société congolaise. Il y a la micro ouverte au Royamba yo diaspora RDC zana maboko polé les pona Royamba bino. Je dis un grand merci à mon boss Pyrrhus Bunga maintenant regretter qu'à m'appelle Mikolo Eko Tateme et ça bien à mon vieux Jean-Luc Kadima loin des yeux près du cœur na bi Mikolo Totambane longo na dété na ngai. Dété timba vraiment babi Aurelinda yo babi tadi ngala pas les cousins propres à tadé des montikile. Faut comprendre que tadé. Je dis encore un grand merci à mon équipe technique Abel Matouma image babi so mon Aurelinda. Abel Matouma oui pas trop à dire, je vous dis déjà au revoir, on se retrouve à la prochaine. Ligne Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.